Bango bana na théâtre nani o sa na ndako na ngai ye alobi na ye kotala mama oyo sans souci atika. O azaka icône na biso na mboka na kati na bango nyoto ati ba ofinganga. Batika biloba lobeza malamu te batika. Alors ba changer nga pété. Comme on a bien lu maquiller c'est mado na kotika la kaka bongo ya na nga si no manga mandolina alors na kotika la kaka mandolina. Ba loba ba pesa ngelo te ba ofinganga na nini. Ozomona elo mo ezana te do naza kutukuna te. Na lobika poyo za mwana tuninge lokwana mais na beno loba so ate loko te ba continuer kofinga. Merci maman maman lobi ba continuer ka kofinga tozo continuer toza kaka awa na kati ya terrain GD te biso omoni na loba po tuninga yi mais na part na biso ba mama veuve nyonso ndenge tozalaki biso 8 na yebite pona koti na motema mutu te mais ndenge na yebeli koketa za na problème na biso ata mukie te tolobaki ke tozwi biloko te tosukaki wana mwana nga safari biso toyebi biloko wana te ke koya tomonaki pete mais toyoki mukolo biloko atuni bozwi biloko na tindi tozwi te alors na tawo ezwaki wana esalaki pe mabe mais toza na problème ata mukete ya coquette toi na problème na été kutunga na zo regretter ba o bazokende kofinga na bato bakufa na bango ba wei oh atika nini sans atika nini na lobana na part nanga sans atika nini théâtre congolais boyebi ke to kufa ka pauvre eza sans sika te mutu akufi atiki lopangu te parce que loko ka to ko loba yango na lopangu sans atika nga bomengo ebele parce que na bota na sans souci na ki mwasi o babalaki na mbongo tanga maya miso pamba ya veuve soki leke zaka toujours malheur na muto yo a saka na veuve parce que ba finga na bayebi ngai te bayebi ngate bayebi zaye na ngai te bayebi pene na vandaka te nga na zana na lataka ezaka te pona binamba mama Melanie nde o elinge ebongisa nga mado non likambo soki ata bino moko 22 décembre ti février tango zo eloko te oloba teke na zwaki te donc oloba na nde tolobi ke to zwaki te nde yango ekomi ngambo ya kofingaka bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Et tozaka na GD na terrain GD na lemba awa bande ko likamba ko kamwa tomoni mama Mado oyo azali mwasi ya papa Mathieu Matondo sans souci azana biso na kata ya terrain aye otala ndenge bana ya groupe sans souci na bana ya gingo menenge bako beta na bibotu awa mama Mado bonjour. Bonjour yaya mani na oli nguba mama Mado yo la tsakate boni wi ba santé nkande omoni kitoko omega kibala omoni so mama mami Matondo na Kisangani Lina Lomboto Sarah Moussa en Allemagne mama yenga omoni so mama olobani na bana no babalanda en tout cas bana nga nyonso tangi omega yenga bino nyonso en tout cas bino nyonso bozaka ya ngai maman bino a changé te azaka toujours maman na bino ata na mosika bozaka toujours awa na ba prière na nga na zangisa bino te na bana nzambe wana abatela bino kaka parce que soki abateli bino ndenge azobatela nga ndenge pe lobi na nga ekozala esengo parce que na bota bozala bien bino nyonso bolingo nde eleka motema mabe na ebele. Concernant Mathieu ya lelo tomoni ke groupe sans souci est parrainé Gingombe oyo Gingombe asalama mambo ebele na kati ya groupe oyo Gingombe alongwa aloba ebele mais ozaka ka mama boyambi susu Gingombe na kati ya groupe omoni tobota bana okobota bana ta 20 mais motema mwana ezaka na ndenge na mwana mususu aza koki kozala papa ne aza na mbongo mais a décidé que amilukela na ndenge na ye akotalela bomengo ya papa te baza ebele bana ya bongo alors gi akendeki amona ke azwi position abando sala pe na ndenge na bima na ndako ya papa gi amona malamu
Oh wana nyonso eleka tokokipe te parce que mwana azongaka nsima asengaka bolimbisi nde wana nde mwana topesaka pouvoir parce que mwana mikitisaka toujours nakei nabimai na ndaka papa nanga na kanda mais nazongi nsima naye koloba na papa limbisanga mpo ndenge nabimaki na kanda wana eza eloko ya kosamba te ya kolobaloba ebele te gi aza mwana na biso toujours ata gi akei asali eza kaka ndenge moko mosala yango wana mpe kaka papa bana kosala yango gi alandi alors eza kutu lokumu parce que awuti pa papa abimi na mosala ya papa akei nango mpe atombwama lisusu akende likolo sikoyo lelo match ezali awa sikoyo oyo antake mama na bango okumbisa nani okumbisa groupe ya gito okumbisa groupe sans souci oyo sikoyo tozoyeba te topasola yo tosala ndenge nini bopasolanga jamais bakabolaka mama katikati te naza na nga kaka wana au milieu du village alors oyo eza masano nde tobenga yango na lingala masano ntango bobeti g vraiment ezalaka na mutu oyo aganyaka donc tokumisa ekipe oyo ekobeta malamu oyo ekoganye parce que tozaka na bomoko eza famille eza nango bitumba te eza masano donc oyo nzambe asali ke lelo bakoganye oyo mpe nzambe asali ke baganye te bandimaka defete na bango mais mpo na ngai naza mama mais oyo ekoganye nde ngai nakokumisa parce que ekipe eganya basepelaka kati. Merci beaucoup na Cosette Mabiala famille Pamabele Mobimba famille Binda famille Konde famille Matalanga na pesi bino bambota trop parce que zali mais maman soki na tune lorote mokile ko inangai mama balobi na ngai na tuna yo pourquoi pas bolimbisa mwana na bino azali mwana na bino bino boboti coquette pour nini boko ko sangana te bino ba mama tubo bakembo coquette oza mwana na biso tomona na te mais biso baba mama tolimbi mbese yo te biso omoni na oloba po tuni ngai mais na part na biso ba mama veuve nyonso ndenge tozalaki biso 8 nayebi te mpona koti na motema motu te mais ndenge nayebeli kokete aza na problème na biso ata mokie te tolobaki ke tozwi biloko te tosukaki wana mwana nanga safari biso toyebi biloko wana teke koya tomonaki mpe te mais toyoki mokolo biloko atuni bozwi biloko na tindi tozwi te alors na ntango ezwaki wana esalaki mpe mabe mais toza na problème ata moke te ya coquette toza na problème na ye te kutu ngai nazoregrete baoyo bazokende kofingana bato bakufa na bango bawei atika nini sansi atika nini naloba nao na part na nga sansi atika nini théâtre congolais boyebi ke tokufaka pauvre eza sansi kaka te mutu akufi atiki lopangu te parce que eloko kaka tokoloba yango na lopangu sansi atikelanga bomengo ebele parce que nabotana sans souci naki mwasi oyo babalaki na mbongo naza na bana alors bana na ngai wana naza na bana ebele bana ebele bana wana mosala na bango nini soki papa asombaki te bana na baosomba soki papa azalaki na eloko te me bana na baa na eloko naa na barachel baa na poto naa na basandra baa na poto bana baza ebele baomega baa na poto eloni ezanga mpe mutu lelo atushe omega asombi mpe ndako nga mado na vandi eloni ezanga mpe lelo eyenga mpe asombi ndako nga mado na vandi nina lomboto bango nyonso wana bana na ngai nina lomboto soki eloni ekozanga moni ezalaka teke oyo ya yo nde akosunga donc tobengaka bana mpo soki osoboti mwana nyonso a mwana na yo soki mpe baboti oyo na moboti mama nyonso a mama na yo ngai nasengeli kokete na émission alanda baningana nyonso tute na bilobela na bango nalobaki yango parceke bamisusu balingi ye te biso oza na kanda na ye te tolobaki kaka likambo oyo ndenge esengeli tolobaki verité me koyina ye non koyina ye nde eza te parce que ndenge tolandalanda na bavideo mosusu na baémission mosusu c'est comme si bamama donc botelemeli mpenza mwana aza kaka mwana ndenge olobi ke gingombe aza mwana abungaki me ayoko koluka nzela epai ya mama na ye eza kaka kola coquette aza kaka mwana mais na osenga mpe na bandeko na biso pardon bandeko na biso bacomédienne bofinga bato ya poto te po bamisusu bomofinga basi ya poto keke non baza bafille celle avec wifi eza kitoko te po parce que bango bato nde batalaka biso quelque part
baza bato pe ba sombela biso ne fiske mpete rien ce qui maman na akantsa ki po asunga ba vef eza problème ebete eza problème que non il faut tango ba pese eloko faut ekoma mais comité sikoyo ba mama ngani basala nini moni safaringa conseil na ko pesa na ba o ba finga ngate ba finga nzambe batanga la Bible bien basana na veuve te omoni veuve ko regretter ya pamba litanga ma ya miso pamba ya veuve soki ndeke zaka toujours malheur na muto yo a saka na veuve parce que ba finga na ba yebi ngai te bayebi ngate bayebi zaye na ngai te bayebi pende na vandaka te nga nazana na lataka ezaka kate pona bindamba mama Melanie nde o elinge ebongisanga mado non likambo soki ata bino moko 22 décembre ti février tango zwe loko te oloba teke na zwaki te donc oloba nanga nde tolobi ke tozwaki te nde yango ekomi ngambo ya kofingaka alors bavanda na mafinga na bango bana na ya te nani oyo asala na ndako na ngai ye alobi na ye kotala mama oyo sans souci atika oyo azalaka ikone na biso na mboka na kati na bango nyonso ati baofinganga ata nde tovandi boye navandi bamoninga obe na matanga mongo boye parce que nazanga bamatanga bacomédien te ayele ya mosusu mama zwa ata 1000 façon bakoka nani batika biloba loba eza malamu te batika nga naza na kanda kokete te naza ta na kanda ni ata mokete motema na ngai eza polele kombo na ngai eza makiesi o baofinga bayebaki baofinga ngati baofinga nzambe alo baochange nga pe te kombo na nga bialu makiesi mado nakotikala kaka bongo ya na nga sinomanga mandolina alo nakotikala kaka mandolina naochange te nalataka na ngai eza mpo na blouse te eza mpo na pantalon te eza mpo na nini te me nalataka bana nanga bana poto ebele nana bana madilu nana ba nièce nanga ebele ba neve nanga ebele ba Janette bitonta bazaku na sona bina lata na lata leki nanga mo timba bialo azaku na so do aya yekuta tina ba carton do côté wana na lobi po na fingi bata poto te na lobi te ke po na ignorer mais bata poto so batindi na lata parce que ba yebi ke naza leki madilu na ki moi ça sans souci o balinga madilu ba opesa na compte madilu o balinga sans souci ba opesa na compte sans souci alors na boya te na lata atine nga mbongo na kozwa pourquoi pas bao loba ba pesa ngelo te ba finga ngana nini ozomona elo mo ezana te do na zaku tukuna te na lobika poyo za mwana tuninge lokwana mais na ba no loba so te loko te ba continuer ko finga. Merci maman maman lobi ba continuer ka ko finga tozo continuer tozaka ka awa na kati ya terrain GD président qui tozana nous na moi regret pour na sport na bino bo sali que non match est à 11h30 mais jusque là toza to comme déjà 12h match na ne bandité yoko to comme kalaté président pour na comité tozo baté kaka air congolaise kaka bien monsieur ba montre na bino les madame té ngai na ebi que na 11h toi na moi retard il y a quelques minutes. Et Kalaming était match au écoute ici là, il y a besoin de banda. Donc beau régler, bah montre bien. Tant même chose tu peux ça qui va une heure na biso, tu vois ça peine à qui n'était na RDCT, na ba décalage à heure. Donc scan azala qui wana zaki fait à 11h, mais ah on a moni cause à 12h. Donc voilà donc décalage à heure. OK, merci beaucoup. Président Guy le match à l'élo ezali signifie quoi? D'abord ils ont un cadre il y a 3e anniversaire il y a groupe sans stress international et puis ils ont un cadre il y a réconciliation éminente il y a Baklisto au Bazako Kamba groupe sans stress international un groupe sans souci d'Afrique au Bamonique Bakoui Kotamboussa bon moi na bango na ba KRLT na ba insulté les groupes sans stress comme et outils na groupe sans souci oyo ebimisi leader na bango manager général na bango et monaki que c'est le moment il y a kolakisa na bato que entre groupe sans souci d'Afrique na groupe sans stress international il y a vraiment un partenariat maintenant à Makasi. Et à papa Azako Sunga mwana nae mwana pe Azako apporter un plus nandaka ba parents. Nde yangwana le 24 février to lisa qui parrainage présent pour Rakitaki ayako bénir ngai na ndenga bokoko et puis na ndenga ba Kristo. Voilà ce qui s'était passé. Lelo oyo to asko na
lisano ya ndembo tokutala entre bango na biso soki banani bakoganye ko lelo eza mokolo oyo mwana azobeta papa bazobetela mbunda po abina quoi voilà. Merci babaka mwana muke abetaka mbunda bakolo pe babinaka yango nde tozomona lelo ke groupe ya président Gingombe eza nango à peine 3 ans. Groupe sans souci eza déjà na baba 30 na ndambu. Toyebi te tokotala match tina na suka tokoyeba ekosuka wapi mais président Gingombe soki Nathalie na ba guerre olekiawa effort nini yo sali pour que o kitsa motema président Poudre pour yo o leka loba yo za battle yo a leader yo mto anako aider bango siko yo président Poudre yo na ye koma kido atambota pamba oyo président Poudre ko abano linganga surtout pour sana ta pembe na ye vous aussi mbele qui s'y tonne pour maîtriser. Effectivement il fallait na simbaka quelque chose pour na kitsa motema papa. Et le salama kezaki liwa ya papa abotingai tant papa Kofi indi kisio mobimbanga ya simbaki pour la motema poudre de chasse ekita motema mboshilo ekita ba comprendre que c'était le moment où moi na fala zonga ndako et puis moi na azala beni azala parrainé na baboti na iko voilà kis na simbeka liwa papa. Donc Gingombe ndimaki Alexa papa na ye pour président Poudre akitela ye motema na vice président ya groupe sans souci o ezali Moshilo Kinzot na Feyang président Gi oyebi ke soki lelo ba omare bazali banda groupe oyo ezayo bazali banda groupe sans souci ezayo éclaircir notre opinion pour parce que pour omare ayaki ko tourner na groupe ya Gi ndesali ke no omare kende lelo Gi ba komi obenge mwana mayele donc yaki mwana mayele na yo po panza groupe sans souci yango nde ba peso kombo mwana mayele vraiment kobenga moto aya ko jouer na pièce na yo c'est comme mabe na comprendre ngo te nga saki devoir na nga obenga grand frère na nga aya ko épauler nga na œuvre na bano sala ko épauler ngo pesa ki maboko pamba te ezaki na mbongo fa na futai et coïncident que pendant que j'avais des problèmes dans le groupe sans souci, il ça qui va suspendre mais on a une limite qui va longola à supporter suspension té ndakenda na donc naza la base à l'autre côté na ça qui o nzamba sengi ba basala salisa mutu musala na ye futa o sengi dazo. Parce que balobaki comment yo cordon ya groupe âge nae vient dans âge nae je ne vois pas quoi que jouer pas nanga ce que qui erreur ni ou commettre qui n'a limité à commettre qui erreur c'est normal mais ça la paix qui oui ça la maki c'est dans le passé hein dans le passé et dans le passé parce que les loba mo benga yo mwana mayele kala oui parce que même na sport na bon président Poudre mwana mayele azo confirmer o nga nazali donc nazala ki kadera mwana mayele et puis so zaki mwana mayele était o linga sa mate naza fama mwana mayele ayebesi kama bena ezali abongisi mwana mayele wana tala caméra loba bandeko nyonso balanda yo ba onyoso bazala na groupe sans souci ba o bazali banda lokola basara musa ou ba mamenga ba lina lomboto hein yebsa bango tay loko moko ya bien euti pa ya leki na bango nasali oyo esengela ki esepesa motema na bino nyonso peut-être le nyonso nani osala nini c'est votre humble serviteur Safari Nzinga mobala likuku mambala mwindo mobala sans dokinone toza siko wapi toza na lemba super lemba
juste na terrain GD terrain municipal ya Lemba oyo bapesi kombo ya ministre honoraire papa Chibala do yende muto asala organisation wa sala ba propriété na kata stade wa apesa ba pelouse synthétique et puis clôture nyoso ezande papa Chibala donc papa Chibala place ozali bambote na yo yangwana merci beaucoup na kati ya chaîne na biso Shebiso TV nde makambu Shebiso TV nde charge ya internet toza wa pona nini ezali groupe sans souci bauti ko parrainer Gingombe oyo alongwa na groupe sans souci ba parrainer comme parrain ya groupe ya Gingombe c'est Jean-Pierre Bouetou Namantoni poudre de chasse. Merci beaucoup Tokolanda na Moulayi ya Bantango kaka ndenge tolobaka na bino yetele baba na aveugle bata la télévision kureke nana ko sa muninga kureke. Bon, et ça, ndenge moko toloba, tous un événement munene a on a terrain GD entre groupe sans souci d'Afrique et puis un groupe sans stress il y a Gingombe. Oyo azalaki pe moi na kati na biso na groupe sans souci et lelo a tracé chemin na ye azako évoluer na ndenge na ye a préféré qui a beta na biso match pour que tozongisa susu bondeko wana tozongisa susu ambiance wana tala kaka donc ça fait 3 ans banda longwa groupe vraiment et ça là qui est bien à Lukabiso basoluna na présent poudre de chasse ba bongisi makambu. Et mercredi passé, ils allaient le 24, ils allaient parrainage. Tokendeki na siège na répétition. To sali ba cérémonie, to parrainé, je crois beaucoup na ba image cérémonie ndenge le qui a parrainage et le lundi dimanche le 28, ils allaient au match toujours na bango. Donc na cadre kaka ya bondeko wana. Donc match ezobeta ma ezaka na cadre ya ko parrainer ndenge groupe sans souci et bimi parrain dali yo obeta posteni ba binga na côté attaque 9 donc biso 9 vraiment attaque ming nde pour lelo vraiment bon quoi groupe sans stress et quoi on a 3-0. Oh là bien sûr. Bon monique tokutani na président yepe azali mercenaire na kata groupe sans stress akobeta kuna papa président LGB obeta posteni. D'abord je salue tout le monde na obeta la terrain na terrain sans poster on obeta 10 on va pas na milieu wana donc Messi vraiment Lionel Messi donc yo obeta na 10 président poudre de chasse na 11 donc mangu na mbanga na président. Est-ce que poudre de chasse akokokata 20 minutes? Non, makambu ya balle, makambu ya souffle, il a raté makambu ya poids ya mutu, to ya âge. Nous sommes pas dans la 23 ans, on a souffleté. Total, il est dans le terrain. On a vu que le président poudre de chasse a rappelé un sportif. Et aujourd'hui, il va nous montrer que je suis un sportif. Donc c'est ça. To profiter peut-être tout nayo, basango ya groupe nayo, position ya groupe nayo, ce que ils andent. Oui, le groupe Capernaum ça va, Dieu fait grâce. Ils ont parlé d'un groupe qui chasse les autres à la peine d'imi. Donc tout le bara gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes heureux. Les lots, il y a un match à groupe sans souci, sans stress. Maman bon, tu l'ingé à la théâtre. Maman bon, tu l'ingé vraiment à la. Totonga momuki. Webi ke Gingombe baza parmi ya bato basala ba départ rebellé na groupe sans souci. Kolongwa ya Gingombe ba umari ba kei komi ba to bele ba kei. Mais le loyo na éviter yo zaka na Gingombe effort nini Gingombe sali pour que a gagner motema ya président pour de chasse parce que pour de chasse nza amelaka penza libende abingana gi ko simba ka. Donc c'est comme ça toujours na début on va départ ça là. On a ressorti ça ya groupe les étoiles des bobos. Quand j'ai quitté les étoiles des bobos, ils a équipé na ba guerre mozolega entre ngai na président. Départ mon côté ba tout mutalinga ngo. Départ ça la ra passe. Ils ont na ninga bien tout la ninga mabe. To linga tout démérer ensemble toujours. Comprenez? Ils ont un débit. Et après quand le président pour les chasses a compris que si aujourd'hui, quand le président qui a compris que si aujourd'hui il est Gingombe, na biso ba ndeko na ye, na yé moko, ayabi que c'est le président pour les chasses parce que n'a pas qu'un président sans souci à ça quitté. Donc président pour les chasses mutabimi c'est comme si Gingombe au mou qui le découvrir. Il fallait kaka yé na que ne vers président pour les chasses à s'excuser pour les chasses à papa. À ta salinini. Soit s'excuser, on dit maragat.
Merci beaucoup bozo kandenga azolo bakaka bokondima andimi kaka président pour amikiti saki to lo bamo muke mambozo leka beaucoup pesa ndeko na biso coquette conseil te ba biloko azwaki apesa batu pour que makambo so sila d'abord jusque là coquette a lobine l'autre tout ça peut quoi affirmer qui a joué qui mais si c'est réellement qui a joué qui à Salimabé à s'esquiser si c'est réellement Joaki à Salimabé à s'esquiser donc c'est ça mais ça peut concerner ba maman wana ba maman ba veuve eza nango pe elamba pe ola taper kufi mais coquette aza quand même mwana na bango est-ce que bako limbisa coquette te on a le ba maman vivre dans le beza boye ba maman mado ba maman la biso nyoso wana biso to bana bango si y a un problème ba selon ta ke ba maman na bana aujourd'hui coquette a sala ka théâtre ce que le carrière coquette na théâtre et baby coquette a sa famille a honorer bango nengeni. S'il y a un problème, je ne pense pas qu'il y ait net maman Mado par exemple. Ce que tu as dit Fallon, dans Salah Bongo, on a TV, va considérer Bissouka Bana Bango. Et puis on a loué à coquette, si c'est réel, mais ça n'a bongo. Lobby aime son appel ensemble, mais lobby l'autre pas ensemble, parce que nous avons collé sur la région, bah on a réglé ma bé on a salé pas maman à Bissou. Maintenant on commence à boire qu'un aïe pour n'a qu'à moi naï. Bas on a mis maintenant ma Bissou tant qu'il bat na bango. Donc c'est ça.